te jure. Volume 2. Volume 2 dynastie. Non, ok. Mais c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée, mais ce qui la cause au salango pour faire ça, il ok, pour les concurrence. Soit nga sané logo ne mususu. C'est un exemple facile pour te chiter. Exemple facile, dynastie mobo ya quartier latin babengyo. Kina kinga moko boye yanga moko. Donc il va s'appeler la forêt bien. Koke poto na na daga sir nango parce que wana ce peut faire son tikanga. Mabuka na pendate nangana kota quartier latin. Pour banga pena ba ozwanga na ki quartier latin. Ti Vincent na longola na kasavubu na umovanda pas mettre ninja. Voilà. Si katenda que je sali donc na vanda kuna pena po icho soto tiki brigade na seleo bazaki na moi froide bazaki penza na kinini te là tu voyager kene na tikali roi Davis ko bois que na moi temps j'étais obligé c'est le ibsanga mais on bois ka ça na suka po c'est la no linganete azong c'est la brigade va réponse ando lingangote laisse on comprendre ngape wana moi ko banga seleo par rapport tous à vérité no ba vérité que nazamu na côté sika batu motala na ba TV nimbo sko mona ke so bois ki boye pas donc c'est le réponse ngo tu vois comment ça fait non moi ce qu'on est sur na bois ki a ozong ça était pas na mona sko que ce brigade au bois c'est là au bois ne ba tu wa to kipe ko tout mais so ngana ye net mo ko bois ka au moins c'est le ndeke ala ka alanda pe amoni c'est que fona cha mutuve a sola nae ngwate na kimio batu wa ngape na ibsa ventone pe na président na okité ceux qui ka boy et puis batabi que tourno beta Zénith presque so tali banzembo nyonso na nango na komango ba 5 10 6 7 ans passé nde nazo yimba ngo lelo donc tina za maison merizaki mosupe oyoksi bat na rep kuna ezaki tropé batu tout ba qui connaît tout ce qu'a mususu babande dia police président na ngo danger te président mutu mususu kosape na nzembo bia krino me mutu ayi kaka ki presque aussi na yoka ngo wapi na yoka kaka isi kaka elongwa kaka donc tout le monde que chance au c'est Matika Songo chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux Matika Songo wana bato akete belé il y a des gens au balinga gite ozonga priya na bango Matika Songo akufa bato akete ba jaloux babi actualité ya solo makambo solo ezongi en direct de Matika Songo is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo zongi se lengi na internet. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous donne des gaietés, une émission qui vous donne les actualités de tous les musiciens du Congo et partout dans le monde entier, pourquoi pas vous montrer encore de plus comment ça se passe ici en Kinshasa, notre belle capitale. Kinshasa, on a Mingi, Congo, Bissau. Dans cette émission, on parle de tout sauf rien. On reçoit des artistes, musiciens, peintres, stylistes, modélistes, pourquoi pas aussi de mécènes, pourquoi pas aussi des tradis praticiens, pourquoi pas aussi banganga quoi. Banganga qui cite mais banganga nzambe quoi. Dans cette émission on va recevoir pour vous aujourd'hui Prince d'Angola, ce qui Tourousilana, Bissotousilana, Nza, Binonio Soboyebi, TikTok n'en parlons pas, Instagram, Facebook, chanson réseau ça la succès peu impact na TikTok pour nangai ceux qui balobi ba primer ba chanson sur TikTok na sûr que
Prince d'Angola à Kozala, le premier au mérité trophée. Il y a chanson. Fimo asala en tout cas non pona yi ko ngape fona primé mais falukanga na primé na ndenge na ngai pour bon yamarambo. Dans cette émission, on va parler de tout sauf rien. Il vient fraîchement de Matadi. On va parler de lui, tout cela. Après avoir Kobimisa Nzembo, Kobimisa Nza Yasuka, il fallait remix Mogoya Lisusu Yanza. Il paraît. Tony, mais on va nous tous le savoir. Dans cette émission, je dis un big dédicace à celui qu'on appelle Pichopacha Sotalikon qu'on a en Norvège. Cela veut dire que mon bal est le papa est bien. Dans cette émission aussi, je salue aussi Aimé Bidosha Autoroute, bientôt déjà à Kinshasa. Aimé Boubé Boussaki Aloso. Aimé Boubé Boussaki Aloso, Bilanga Aloso. Bientôt là, Tozala Naye Awa. Binonio Sobolinga Matika son obijo fois Mateso. Magila Verte. Babi de longues jambes fumées, teintées, cajolées. Aïe. Moi, ça m'inda ramoninga na ote quoi. Keba. Magila Verte depuis Angleterre, je te salue. Sans oublier Safi Oumba. Safi Kayumba. Safi Kayumba. Je te salue. Sans oublier Safi Arlette. Merci. Avant de continuer cette émission, on va souffler d'abord dans un spot publicitaire. Il y a double mixte. En concert, il y a Fabregas à Lyon. À Robeta le 13 novembre. À Lyon, je pense que Batutu Baza Kozela et la première prestation na Potona groupe na Mobimba. À Rosana Bango Villanova Light Music, na équipe na quelques journalistes aussi bako accompagner là-bas pour na couper ça le meilleur na biso ba congolais après confinement na France ba déconfiné Touko et Sili. On suit cette publicité et puis on se retrouve juste après. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassungo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Merci, retour sur ce plateau-là. C'était les spots de Maestro Fabregas Kyrios Gonzarachi Detro, l'homme de Brenda, na PC Mbote Plazaza. Je dirais déjà un grand merci aussi à Laetitia Kouya. Laetitia Kouya, je te salue. Sans plus tarder, j'ai dit bonjour, Prince d'Angola. Bonjour, Mati. Boni. Ouais, ça va. Nous te bien. Pepe le Penza. Marambutu carré. Sauf qu'à confinement. Voilà, il y a un alinga qui to kotamom qui ba mesure to comme na 3e degré, il y a confinement au balobi za ba indien ba inango to kotisu na 15 jours, il y a confinement. Bandem ba na ki. Ouais. Bo batika bende ba ya bwana. Na zo comprendre te ba kita aéroport en kawana. Donc je sais pas pour Nayo, Tozaka toujours na couvre-feu de 22h. Ouais. Vous êtes tout comme sur confinement. Et ça bien, alors on c'est pas na couvre-feu de moi. Qui banditisme ya buto et diminuer muke et là on a aussi pelé na couvre voilà et là on a aussi pelé na mo et là pena ki ndenge zaki ba koteli muto e banani bakati pota na 3h et nini boyeza supenzati parce que butu et comme ki towe batena na otambola wapi wana nani maintenant comme si ça butu so mona ni ga position na vandel voilà so mona ni ga na butu mukwatende donc siko ponanga et ça bien mais siko ba mesure bazui l'état taraba machaka tembene l'état yesu l'état kangane bakati mutulito yesu azongisi mbakangi kaka mais quelque part donc et empêcher pebino papa biso siko foto ndimaka biso baotala kana biso te na ebitene ti biso mission to liaka na ndule ba peksa biloko bien ba obatela biso mais
bacharge oyo tozalaka nango bamisie na biso baliaka na nsima na biso bana na bango bana na biso ezalaka mo molongo mo molai me monaki vie nanga JDT kutu donc ekomaki ya kopakata bambango na village etemba wenge bobukanaka te na futa babukanaka te babukanaka te donc voilà mais bon eza mibeko moto mo alobi ya jaki ase rappele soki azalaka judoka tiai nayebi biso jaki chakosa mais esalika ya bien parce que balobi ti le 30 juin on est là soka ekoka kaka tovanda kutu ya 6 mois 3 mois après 9 mois nini bon siko 15 jours kaka donc longo nyana papa mokonzi mibeko azozwa soki eza bien mpona biso vraiment et ezala bien mpe kaka mpona biso vraiment donc tobatelaka oyo balobi distance masque tolave maboko deya tomesanaki lobora onde ya boyebangisa nango so biso te mpe korona eyebangisa nango biso te. Ok, merci Corona ezobangisa nango bato te mais un petit nde classe nde bakata bana classe te po so bakati classe siko do bazonga 0 ndeti biso bana ba 6e ba représenter ta ba frère ba nini ba senga bambongo eke fort après bakati bo bandele simba te ndeti pona bana classe na ebite donc lokwa babi ba otika bango batika bana au moins bazaka ba mesure bazwa ki bana balata ba masque na chiki biso apparent ozana na chiki pena batika bana batanga. OK, batika bana batanga. Un petit mot par rapport à ton ami parce que na mona bino mbalepe boza vraiment trop scotché. Na mona bino souvent na ba répétition et tout beaucoup ça bien. Fabregas obeta na Lyon le 13 novembre. Première fois orchestre na voyager. Un petit mot par rapport à la prestation. Courage, bonne chance. Je sais que ça va marcher déjà. Na wenge to ebike to prépare bandole na biso bien. Parce que biso logo ya ko préparer pendant na wenge to fila ngotan pour to ala na nkoyi o yem konza ba spectacle. Donc déjà concert à Fabregas tu les lots pour nga ba meilleur parmi ma meilleur concerné showbiz na kati. Voilà. Parce que vous avez un spectacle mo préparé qui au palinga que non moi parce c'était normal mars avril. Bon, par rapport à Corona. Donc bonne chance à maestro de trône na bike simba quoi. Mais boza na langage mo botolo ba wenge. Pani boza ka wenge bonga ko impressionner bato ezara bato musu ba riva ba. Yo lo ba ngana congolais impressionner banan. Na impressionner bato musu sa limba libanda. Ah bon te bon de bino bokoma wenge ko oui eza patrimoine oui tozala ko intimider le quoi bato baleka na wenge te bazeli lokote ba mise mususu de wenge ko makara 12 ko sali click na bino exactement ba baleka wenge te lelo bato belé innocent ça succès auta wenge Samarino Gezma wete on ba UPA te ba UPA te ba artiste ngana ba UPA te non ba artiste voilà oh Geza UPA. Innocent UPA. France me swinga. Il faut ça pour comme UPA. UPA moyani. Bani na bino beta. UPA bana ba classe ba cheche yes mona na nzimbo. Nga prince. Nga na west te yana ondule zakai délire ne ko mukindela. Mikolo so elokeza bien c'est que quoi draper nga zo imba na biso ba jeune yeba o UPA. Ave Nathalie qui featuring na yena c'est qui encore botika mokolo mbonga lia bambongo na ye akumi yupi botika mokolo mais elo mo aloba fabulous elo mo aloba kiana abiviango ayemo mo pa lobelo mo viango mo beta na ba petit pa lingo tika tante quoi na komina bango ndenge mo mena ga mo pa akasti dans mon alingo tika no tante mais nganga na sepete a coincé bisoté azo coincé bisoté via timbeli on a posé la question pour to zaine na via siko via via sano moniki bano je ba okende nango na ko beta na ngachacho mais un peu de délire na ba yukuta bado daga on est kibiso on est chacho te est-ce que mona ke eloko pe ko tsambongo ce qu'on entend que ce comme pas au son sali yango et peser sous makasi pona nga ma vie on a timbela cop donc
ye pena nanga pena fait quoi dormir na betela ke maboko mais ndo obi vient na timbela ko pour moi te ka timbeli ko pango un peu na retard parce que ba papa yimba ba salaka déjà ngo ba yebaka ko chaba coup de pouce par rapport ko Philomide ayo ko tango na moi retard pour na retard te fait quoi de la côte on a temps au fa côte. OK. Et biso ce que tozaka le roi fallait ça là qu'il faut faire ça là. Le roi faire ça là qu'il faut fallait ça. Le roi faire écoute ça qui boit fallait nan te monete. On a fallu muta ça là biso na ta terrain exact que le roi monsieur Tchaki bi garder un peu fois chat te garder fois là défendre ba tirer ba adversaire. Voilà. Défenseur fois là que il y a une équipe pour ce message ça te Tchaka te mais mutu abeta poste na ngana na obeta mille fona kasaraje batu ba donc yo mesile ozo tchako na yeba ke ngape ana défense na poto na zo défendre pour ba bipe côté pour ko tcha 5 binga pe na tchese CBA au moins de poli kaka. OK. Mais siku donc mutu na likamunelo wa avec papa mbasalaki ezaki temps au papa mba fa sala ngo je veux quoi adresse quoi sala on attend na lelo ce qu'on a linga sala. OK. Ah le monde qui likamu tout forti que la temps donc voilà quoi ils merci voilà. Big dédicace à Esther Malonda, maman sociale, la mère des opprimés. Je te salue, Esther Malonda. Franchement, de Matadi, Congo Central, Oyo, Soyi Tobito Zon Anandenge na Buso, Tobengango Bazaï, Bazaï nan. Bazaï. Tchano Bazaï, franchement. Ozaï. Ozaï, Bazaï. Naïsa, Tika quoi. Nathalie, tout n'a-t-il entre parenthèses par rapport à la question de nos ongles là-haut. Nathalie qui est le roman, il y a Mystère Seattle, à lobby président Liboso, président Nyonso ba changer na Congo, idée nae la Liboso za cadre drapeau, pour ni banyo la drapeau. À mon témoigner drapeau, na mon ngoza bien te to changer nan. Bateo ya zai. Ba ebo te drapeau faut zonga bazong si a Congo même te drapeau za na étoile 5, il faut ba que ça 11 étoiles. Abi drapeau ça rabatuni. Drapeau à Congo. Mutu fa elo la Liboso faut changer ka drapeau. Fati beto changer drapeau te yango ga. Ndewa ba que ça étoile. Te Oche Guevara tika yango gato ana. Shinarambo. Autorité morale. Yango gato ana. Tiko ko tsama kamo fa de mamu na biso. Ezo linge bimanga mo so na me. Te olobai aneza nini? Merci beaucoup, franchement, de Matadi. Comment ça s'est passé? Le beat, c'était quoi? C'était un orchestre d'aller faire une tournée au Congo central parce que un orchestre. Oui, on a un orchestre en Bimba, tout ça, un mois. On a joué à Matadi, chez la Dada, on était chez Kinkanda, on n'a pas c'est qui encore les noms na salon na Kinkanda tobeta kiwana tobeta la pe bananzanza moi tour tobeta pe son envoadu après toyeko longwana toke boma tobeti pa Belfundo. Après, on a tout qui Mwanda tobeti 5 concerts. L'orchestre mobile. Un mois, Libanda, voilà. Production, ça va. Je vous signale que tous en a résidence. Il y a Prince d'Angola, Naïpen dans résidence Marambuto comme carré quoi. Ce bon boulot à Busso. Il y a carrossé qu'à transport, comme Naïpen, au Bengi, au indiqué pour l'unité bateau, et quoi pour Hermon musique. C'est bon. Musique arabo, ma production. Oui, ma production, pardon, ma production l'équipe bien, ma production l'équipe bien vraiment bana mwanda bo mama tadi mais c'est pas mingi. Mutibe no yambaramu vraiment donc peko futu kwa mnyo somu kuma bien. Na orchestre beno nyo somu tibe no yambira wa musicien nyo so donc vraiment que c'est trop quoi donc mon sepela trop confinement me ravide mo futu kwa dia kapo chato vide nge kwa peki kongo oui ba mebina bantem nange mbote ba mekina ubina bo mekina bove ba mekina bantem betu bata nge me sentir miyimbo nge banzembo ve miyimbo nge na vous sentir que ba Congo côté kuna vraiment donc côté kuna pena donc injwa muno donc kuna kutumamba kutuna bana fio tinza ngena kwa mamu ngena tu na yo kana bana mikenza donc na bana fio na yo kango bien makasi mingi na ko interpréter tout ah bon ngolo basiko ngasi ko
ba Kikongo na biso palais ya Kokoba moi Kikongo mélangé en français. Ba Kikongo l'état. Voilà quoi, donc merci vraiment tourner l'équipe bien Augustin Kouchi, Vienanga Papillon, Yannick Kodia, Tony Kasongo, Binonio, Mamati Fils Babafle, RCM Nyos, Ndomba Simon Vie, Ndembo Yamba Yenga, vraiment na bossani binoté vraiment quoi, donc merci. Mais secret. Il y a tourné tout secret à production. Ezalaka Nzembo fo Simba. Po ba bengo to ato. Nzembo fo Simba. Simbi pété ba benga eux. Nzembo fo Simba, là Nzembo Simbi. Il y a des salles à Baluka parce que Batomo Linganzembo wana mingi artiste en soto bengisi moi rendre aux ala moi bien. N'est pas chez la dada na beta des jours na matadi mais faut mon appeler nzana nzaka na bandenze mo mota 5 fois. Ka ya mo ba osinga. Mais to nzaka kato sila na bula ça na betka bula nzana. To imba nzemo mususu to mona que vraiment message vous a bien passé quoi. Il capte vraiment capter qui message bien donc ba capter message bien ceux qui te lobby ba plein musique na biso ba plein comme moi rare mais comme mingi ba tarif tu joues à combien droit d'entrée c'était combien non biloko ba loba on a TVT non nga so apesinga non ba concert na beti ba concert tout na beti za payer ça dépend place où beti place où tu as $5 place où neti na mwanda na beta ki na terrain ba image za so lingi ba tia ba mo plein voilà neti terrain wana ba chika parfois $1 ou $2 sur moi ba côté moi 2-3 000 bateau déjà voilà donc les aides na payer bon na longa côté na ki mwanda musika bon na beta concert gratuit mais sur musique na yo nalingana tout nos questions mon ba inspiration aux zozo ou ya ko longa na maison mère pourquoi pas tu as ba inspiration aux alaka nango tu avais caché ça non j'avais pas caché ça pardon aux alaka nango au bomba kiango po ba ki un jour na osala nzela na mona obimisa to et après ko longa maison mère parce que babiloko yo banzembo no sozobeta si c'était à l'époque de maison mère je pense pas que ba Gogan ba Fabugas ba tebele ba ngai ba fimbo na ba on a voilà maintenant malheureusement nazo chance à nzembo tena wenge l'air na zonga ki boye air na zonga ki na deuxième tour na otemiki na zonga maison mère j'étais prévu na nzembo na flashing geta après na monaki na yebi parler nanga ezaki po na zala nana après na monnaie que simbi na moté après les aba peso mai osko maboko polia mebilo ezate mo laver na maboko kaka oya boye oya boye mai su na kata da mai su zeana na abilité mais donc ezali bongo ezali te na bombaki babiloko o nyonso na zana ngo banda wenge ezakute belé presque sotali banzembo nyonso na ngo na komango ba 5 10 6 7 ans passé nde nazo yimba ngo lelo donc tina za maison mère ezaki mosupe oyoksi bat na rep kuna ezaki tropé batu tout baki koni qui connaît tout ce que tout soit bandé diabolisé présent en danger té mutu mususu ko sape na nzembo bia krino me mutu ayi kaka ki presque aussi na yo kango wapi na yo kango wapi na yo kaka ici kaka elongwa kaka donc tout le monde que chance au les droits de la frappe senga je quand même ko sala o yo ngai singela kina sala mais soki bana ba talent na sous-sol obi kana boire générique à 14 minutes obi kana boire il est mort na boire 30 secondes mais quand donc espace na ngana ko batikela ngana profiter o tshaba bina ngana soka wana lelo na ko référence na ko makotsa rumba na animation il est mort mama so talengo eza 30 secondes iko kuna mare wala ti wana vana ko zonga kria suka na boire 4 minutes ya crier que ba pianga 30 secondes na lelo ko 14 minutes ba tena ba boki 13 minutes et demi ba pianga 30 secondes mais ça qui prestation na liboso bandao voilà c'est bandao meka onan bandao meka te ba yeba ezala na ba arme mususu quand on frappe au beti faut beta déjà bomania ma ba bandao meka nga oui bandao meka nga non on parle on est là mais ba yeba ki peke déjà mon le roi de la forêt est rwana bandao meka ba meka te est rwana 5 déjà au raizali ezaka étoile mobo ye déjà na étoile mais ndena kati nzungu ayika longo mo fino ko briller nao mais siko lelo ko mpena ye fa sala kana étoile so za de tongala ka déjà na kuzu de yaka mutu mo zwa yonde abimisao merci na le roi de la forêt ndenga o sala ponanga
to na zone de chance wana te mais biloko eza na banda wenge. Ah, ok. Parlons un peu de Wenge Musica. Luanda. C'est là que Kotara, non? Kabinda. Na podium, Bayo Tikao, c'était ça, non? Betty, tout ça là. Mais suivi. Il y a tout le monde a rappelé que tout le monde va maintenir na podium, Balobi n'a pas un public tout juillet. Mais il est le besoin été. Depuis besoin est côté Azara, Ayate. Mais ils ont suivi et continué qui suivi courage. Courage na courage nanga na appui ya mbongo teme maloba batu ke kende ko simba le roi la forêt de Andemio na Kabinda vraiment bana parage bana Kabinda ka nyoso vient nga chiko strela na bossa na répéter donc ba vie belé ba soutenanga na Kabinda ana le roi la forêt bi déjà que to juillet ba singa ke fosko kitakin na kitala mbongo na ngamoko na sombi moi single moi t-shirt na moi ndenge zala kana sala kolina na ya mutu ndete azate okay ma betike na sindika ngezwa yango te nga moko pe courage na bon vienga na Hollande concert vinto na longa Kabinda na tongo na poko ekuta ngada na mwanda po beta jour elandi na mwanda na beta so na mwanda nga bazwanga un certain vendredi samedi na tongo orchestre fo bima mwanda po dimanche ba beta dimanche on va kutanga pe na mwanda susu na beti ndole kini mardi to présenter na rep ba kutanga pe na sona kini fikini so na yika mais o kangola na za pe vient o angola na on kombe ke na prince angola za bo matsa ngole Kabinda mais ça crini il est mort kaka tina elo moza kala bonda sa succès na Kabinda angola mbimba mana dansa so midesha kele nova dansa na beta na yango après voilà so ba betika na YouTube prince angola Weranson atalaku Kabinda ba mona ngo test na nga isa na YouTube ba maison mère rapidité tout ça là ba présenter la samba ba moko ba foire na ko panza sous-sol ba moko mikili mikili te prince na mara msol bolo ba raté point na lo banatini tango yewana par rapport à 12-24 déjà vous avez déjà na moto banda ko pesa yo banda ko tilo bakal bande kono animateur yo mo sakindi nini pokoma na bango balembisi la opo soka pe ba ngabe na soka ba plan mais bango bando banga kina na ba plan si on ngabe na 12 ezala penza te ponga la na brigade na seleo bazaki na moi froide bazaki penza na kinini te leto voyager kene na tikali roi Davis ko bois qui na moi temps j'étais obligé c'est le sanga mais son bois ka ça na suka po c'est la no linganete azong c'est la brigade va réponse ando lingangote laisse on comprendre ngabe wana moi ko banga seleo par rapport tous la vérité la vérité que nazamu na côté sika batu motala na ba TV ni bo sko mona ke so bois ki boye pas zong c'est le réponse tu vois comment ça fait non moi ce qu'on est sur na bois qui a zong c'était pas na mona sko que so brigade au bois c'est là au bois na ba tu wa to kipe ko tout mais so ngana ye net mo ko bois ka au moins c'est le ndeke ala ka alanda pe amoni c'est que fona cha mutuve a sola nae magabo ya ko yebsanga ke boaka na zong selo mais nga mona comprendre que aligné ne pe so ya boaka na zong sanga je pe kena na bongo do 12 penanga pena mutalingela nga pe ya selo na brigade on tisa lelo barando se bandaka la bon ndenga na ndo monela rando penza te mais au sentir que concurrence loyale Tony courant et les kate courant moko boye na yebi makambo wila te wana ponga pe na lempaya mais en tant que noko mukolo so comme sika nanda kwa bato ke couple bana problème soki yo posa muto yebi mambo bolingo mona couple ba osona bango ba pepe biloko lia ba yambi biso mais ba yo kanate ba ngande ba sa assembler devant ba paya donc comprenez qu'on peut nga afona profiter maintenant personne c'est le aleki liboso nga bena na ko ba vous ça ba réponse kene wana yuzo zonga na palezo etidi bango luka côté ni na chamutu wana kutula to kende mikili parce que penga pe na ndo boaka mingi ti na poto na weza te na ndo boaka mingi te po kene na ndo boaka ezara c'est le ken biso na brigade ba représenter biso brigade ya boaki tribunal azongi wala to kotaki nga peso na ye
il est mort ngembo ezonga na ya bina ka fora ba chese ben bu na panzi nteke tozo ngime ezepena sele lo kwa bila longwaki kene kena remplacer pour la deuxième fois ezepena sele na kene Attends présent au banda générique hein. Ngam na banda Ça s'est fait comment? Parce que ce tozongi makambo to solo on a bisombali. to so msama mbalelo ti linga dikala bo non tenaina éclairci comme ba détail mike o linga lobate mais holoba déjà dans monde na biso à Congo la musique na biso déjà générique et aura une partie il y a force il y a disque voilà et puis générique en ils aura na moto ou se porta garant au bino bo benga moto. Comment c'est possible ngana vanda mana etidia wenge oya wingi ba mitu banda ozala ba bili ba ocha mutu abandi générique c'est le abanda générique mais na temps présent c'est le pas banda générique oui abanda générique après na temps présent dangola aya bandi générique moko pe na temps présent de boira trop banda générique puis générique kangi de bato banda mbamona yoto bandi obinela wana tina suka to sisi obinela ezate ko crimo angalinga nga crioté bozeli no criango leki ozali na piste mo bon en fait c'était comment la confiance ezaki ko proposer Vincent ando tika kuna brigade mutu mutabimisi mutu nani bato abimisa mitu engana bimisi mutu na ngaba monike mutu openza la samba to vandika wana yango kaka bo to lobito bande ngana ya kana mutu wana ka bato monike yango ka fwe bande mais ti batrika kaka bataka bugara tetwa kala boka bataka ka banda kaka loba katalika moko po ba pesa manini te ngana ko mana yona baki yo moko loba yango ezala kake kansa bana nini so bangai ya kutingai na kama solo ana na kama ngapele wana emena na ça va aloba te toka la boka na alobango après ngana nazwa charge wana lo wana ngam nazwa kango buka mutika bakumbeni tala malongo ya komeka na wera akosambwa yangyama nko ya lingya loba ni shakal ni toro atambolo te aningana na zamba tampreza ngeke kuka ale na makino ngeke kuka ale igwe de la fora lobi meka totala yo tampreza sebondo mimishe ntwiki idi wambote maya sika ale supu na tolo la samba ko bolongola mutu oyo lesa non brigade bandela ba kama beni lokwa na kakabu tufandika bavandika bazomiu na kaka na vanti bangu wana pona bangu susu namoni tobina musamba bacha suka brigade krinanga oya papika kole ya betaka drume yango na mamimi shebaze kubula tobina musamba ndabano kotseka a vivre anini okay ngana tsiko dembela crème tuti na wingi wana kimuntu wazo bwaka ngapi bochanga nenge krinanga sena bwaki wa muntu azala kaka nani akolana et puis les cris na wana ezaki toujours ba crime féminine. Cela veut dire que musamba na uti nango apona kiti nango na ebeke ratete ba pesi simateri mbolo bona TV mwana te simateri na lobini ya lukala kuna na nzela ba Kongo nzela na bino basaka sima kuna basaka sima kuna na bote silo eza kuna voilà simateri sima na sofe ba sibe ba mère balao. Merci beaucoup, comprenez. C'est notre belle émission avec l'artiste Dangola Tole qui m'a rambouana. Il y a souk avant tout son amaramnayo. Le jour là est komaki. Et komaki jour en haut et komi babi prince Dangola vraiment bon les loba que ça le passeport prince Dangola zo kende. Tu sentais comment? Bon, en fait na ebaki kena OK poto déjà héroana parce que place nous match place nous 21 ndo mekanga. Banda Simba. Foire au triomphal au nini boyo nini et l'Europe et salanga soubia kobina. Déjà nazaki corénio son orchestre naza danse donc aso bimisanga ngamoko obina. Wana oye pe ko longola mo biloko ateka.
kabanda osala mo mokeli alekinga yo yalekinga na obina ba chimère fois na bina ngo makasi plus que nga mais ezaka ko ça et ben ça les la ferait bien d'abord Bila zaki animateur mon danseur animateur danseur après yeza qui sauté après nga na ye na obwaka na obine ndo sala pe de la forêt bien pe bine nanga na yeki na kinga moko boye yanga moko donc ndo sala pe de la forêt bien ko ke poto nanga na zaka sir nango parce que wana ce peut faire na tikanga mabuka na pendate nanga na kota quartier la te pour banga pe na ba ozwanga na ki quartier la te ti Vincent na longola na Kasavubu na mo vanda pas mettre ninja voilà sikatenda que je sali donc na vanda kuna pe na po icho soto tikie passeport nando kama ngati na mone ke na odi pe na poto jo pe na de pesko na koma poto ndesiko na mone pe na na kumsiko ko kama pe na miziki o pe na ngape na yeri kande na ndo tala ba mi se ba ke poto na ngape komi bongo donc voilà quoi après yango na singa ka merci na le roi de la forêt o sepela o linga ba question za blessant to sepela non pe na ina blessé question blessé ba to yate maloba nde blessé ba to za so lo belinga mombo ina roloba peut-être o lo bango peut-être à vérité mais je sais pas soko ko sato et au blessé je sais pas là eloko go blessé na munyo so salaki elo ni tindara otika na poto parce que zaina na mais na kima poto il y a premier tour après ce sixième voyage na maramunyo so salaki fallait na tikala nanga likamo ya kana poto isalemelanga suivez ezalaka te na orchestre après je dis à la forêt bon dans ça accident te tango to makambo yama nga longa pona kakol liboso to linga makambo to longolango babukanga baminu bapota nini bato abondisanga après na mona suivi te na koto hôpital à poto vraiment na pesa longo nya mingi na famille on ema ba soutenanga wana wana na zaki na doki te na okendo hôpital na doki ya mutu doki ya mutu fona ke zui la traitement po ba pianga passeport te après na mona na beli penza ya boye na kenda pe studio na kekuta bato ba bondisa ngai bazana ba ona kati ya studio après 5 jours à traitement nga bien ba band na ba wata pesa 100 € wata jour nga wanda yimba ay monisco po jour bunsanga wata la ta yuka ki bazo ki se prince bo so ya mona nga pena ba band ba pota ndaki bo ende pena ba saki na ekuta pe bato ambuyanga ba na ba ona na kati na moni bon c'est que ngana na valeur te awa donc après na bisa pena prise ngana longwa te na kimio bato nga pena bisa ventone pena président na okete ceux qui ka boy et puis bato bi ke tukendo beta zenith mbongo tuna zwa po traitement ngana ndo zwa kuna mukanda ya mutu e yaki kutu na sima donc ndo zwa traitement take mutu boy biloko tu futa na mbongo mba moko ke na poto ya la futi leta kozongisa bazo kata ba binini wana siko ezalati na monde na komona naviguer ko taba 4 shaba ngafuna zonga kini olara ngo ya ngo funa sama kama fukara sika po ya biso ya kiso ke poto faut changer motuka voilà faut donc parking chaque poto faut changer soit palais soit donc car na nezaki na obligatoire na ba voyage na biso nyos donc tous les 5 voyages à poto na sala na maison mère faut changer 5 mituka différents donc déjà monaki songa na zonga ndeni boy ba chombo na ngana zana na saki ndeto tambola na poto chombo ba peso bomo na kumata na ba 11 chombo nyose panzane bunga na mwaki batongo bango pena ekuta na studio donc to baza na se sentait moins valeur que bango voilà yona tikala nanga to ba refula point wapi na poto ngai bongo ouais n'alba qui est blessé selon bon disons je dirais Miami ou pas ou bien n'a confirmé non mais selon Miami voilà c'est là barifula yo ko kaso zonga poto te yango zo la zenith awe to zonga otikala na no zenith awe rate na bon na bana kena ngo wapi wana na lobi mabe zenith awe raposa ngani ngano ko ke poto barifula po ani répondre te na tuna ngano bato ba mirmir ngo ba isi ngo ngano yo pona nini yo mto yebitina ngana pose question yo faut si ça ngana bi barifula po ani temba barifula bato po ani na zo ozara na doki to bando tambola bakanga barifula c'est que ça ba na raison mais na ke nando ke poto na zongi na ke poto na zongi
pona yebi poto asuka tozali no temps naza na Mais global wana na oti maison poto mère eh na ndo wana kende. na osa na global TV oti poto yemba mo tosala émission na plateau outaki poto ba deux fois Wana nana wenge. te olonga déjà Siko donc tika bato balobaka o bato balobaka c'est normal faut bato kanda balobaka. mozaki ya bato siko botola o alingani mo jom susu ndekanga na yokai na ngai yanga ni nazolobaka nde bato balobaka bongo siko pe tamba botolo mukanda siko pe kutaki oso awa siko yo pe boya na pe soko zonga siko pe so ba refula te balobaka non ça va non c'est pas là tu bête un seul solo anate. Voilà, c'était là. Je suis avec lui, avec Dangola. Bientôt, là, on va chiter avec lui parce que j'ai une petite surprise. Pour la surprise, je vais vous présenter deux personnes. Mais avant, pense Dangola, on souffle un peu, na spot et puis on se retrouve juste après. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Ok, retour sur ce plateau avec mon invité Prince Dangola. Prince, avant de poser aux questions, on a 5 3, on a 5 4 traités. Donc, boaka 3 personnes mon boy. Nga mona lingi. Ah, na boaka lo bato. Na boaka la yo. Boaka lingai. Te mena compte non mo. Ah, mais na boaka yo. Boaka lingai. Donc celle où on Jean-Si Mayasi Forza Italia. Voilà. Tam Carle Fils 25e commune et Yeme Yaguaya Sam Antone. OK. Merci là, moi je pense à mon neveu Hilario. Hilario, mon petit neveu, je te salue. Et puis, grâce au Bamba, mon Boutou Gaga, mon thème Enrique. Et puis, Metapinga, je te salue aussi. Binonio so babi, mes condoléances. Vraiment, la famille, sur maman Chako. Totika Bisso, Nassur, et bien, oui, Nama Chako, Tika Bisso, ça fait aujourd'hui, c'est la 3e jour, si je ne me trompe pas. Oui. Dans famille Mobimba, Tozoli, la Nabino, Congo. Congo perdre Mutumunene oyo quand je vois ça nazotala sans souci na ta livre ma carrière nende bandaki ningazaki na no jeune mère Chako maman Kitoko. En tout cas, je vous salue vous tous, la famille bozala vraiment makasi quoi bambote na bino. Voilà, tokota na actualité vite fait. Après osali 1 mois na libanda ya Kinshasa, voilà. Mais na simano ba deget kala au salama na moni ba maître Gims ba réagir na moni ba te belé ba réagir par rapport à Totine. Fallait pour pas bio Totine les instruments mo roboé ba embelang ba tumsu ba bio eza nini effet Moroboé, cela veut dire ça soigne ou ça oriente la musique par rapport à la voix. Maître Gims déjà Imbaranango a tout expliqué, il y a Imbara o ya kala suta como Imbana o ya nini quoi. Pona yo, yo posa na autotune na yo, po innocent pas bien zana. Betango déjà. Bah c'est bien ce côté que ça da autotune. Bon autotune na mon avis na ngadi kapa le beza instrument ya musique. Ba tout ba boy. Bah, le baiser est fait. Voilà. Pour nous, les deux. Okay. Pour voilà, nga ina chantre na yemba kana boaka instrument na ngani. Mungongo no. C'est que mungongo na pesa instrument musique. Voilà. Ce qui se colle les autres autotune l'air muta o yemba na kati nzembo na kati ndeto sara nzembo bongo to utiliser la guitare.
tozwi après na kati ya guitare tokomi kotia baeffet bavoix na biso tokomi kosoigne yango biso tu totiaka baeffet na voix mais baeffet yango tozwaka il faut ezala kaka instrument oyo eza na kati ya musique nde moto ekosala yango donc lokola mpo na ngai nayebi te biso bon nayebi ngai mpe bato kobenganga so zoba soki fallait voilà fallait so alobi ke autotune eza instrument ya musique bien sûr eza instrument ya musique parce que ça eloko oyo totiaka yango na kati ya musique faut autotune mpe ezala na ndenge ya musique oyo tokosala nzembo neti na studio tosalelaka mpe autotune donc autotune sikoyo mosala na eza effet oyo ayaka nango wana ya kolengisa fo bia koajuste bavoix ezala juste so osalaki bademi to banini azongisa na nini aza ingénieur na biso bayebi bien oyo eloko nga nayebi mpena balogiciel wana katikati nango te bien ndenge eza mais alobi ke eza instrument ya musique ça fait partie na makambo tosala ya musique eza instrument là c'est bon mais le instrument ngo siko mosala nango nini eza effet ya kobongisa voix le mal est quoi par rapport à tout cela yé alobi ke awa ngai pe fali pupa na eli ba congolais autotune te wana nde siko yembango ok ba tout ce ba bimisi déjà ba mère betine ba yemba déjà na autotune ouais ba live esalama nango siko na sens siko na ebite siko nda yena côté wana nde siko côté wana nde siko na ebite vie nanga soki alingaka loba eloko mosusu mais bimaki na forme wana pona ndimite yemo Elmara yebi natala ke mission natala na pesa bango leçon nini boye na pesa bato ba cours natala ki na bando beta na autotune 5 ans plus tard bato kolanda boye natala ki ngamoko yo mona zo expliquer pe bien so na yoka kité na loba vraiment na yebiti c'est un grand artiste à respecter donc jamais to fandaka boye to banda ko loba ba bêtise sérieux donc pona nga autotune eza instrument ya musique mais instrument et musala nango nini na kati ya musique ko bongisa ba voix mais ce ko ya nango ndeni ezaka déjà wa comme wana ndolo bita po yelo bakiti te wana nde na ebite o ya ye nango ya ndenge nini soki o ka to salela msuma mototine bimi non va te ya nango te autotune ya la nango eza kaka mototine yo dis à maman te côté ngai pona nga eza le deux voilà autotune pona nga eza instrument ya musique parce que musala nini autotune asala ya na musique eza coajuster ba voix eza ba faux chanteur eza ba nini te en pleine prestation il fallait en pleine prestation sikoyo autotune ane bimisi ba organe siko poni esali bongo falaki atenga opesa vie na handicap les santé boy na TV te ozo expliquer ça les mais net ponanga autotune foyeba toyebi monter nango so mati boy autotune okeno awa so na yembi eloko moko ya boy autotune okende nanga awa fo o étudier avant okoma ko sala live parce que amutabuzoba autotune amutabuzoba so ko teneti ya kuna te so teneti kuna pe asali yo makambo so yo foi ba keloko na sala plus ye na bafle abima nini voilà donc fallait qui ils ont accident en musique ils ont erreur à salaki et netina ndule on ndenge saki bongo ça ngana mona grave ça arrive il paraît mutumo lobi ke autotune ndazana lingate bakumisa wana be autotune ngo comme ça nini agomi agomota babilo te wana ba maboke kaka bako webike congolais pardon eza grave kandi balobate eza grave te mboke lengi me bato ba elengi te même ça autotune soki sala ki bongo via yembi eke ngambo mobo eke ba chanteur tout ba yebike bo wana ezaka na makambo na ngomoko boye soki o ajuster pe bien te monter na sali mabe abwa ki ope soufulu il paraît babi ça qui shit ya courant babi ya ouais et autotune ata shit ya courant ya osala ça n'a rien à voir eza erreur parce que lukaka babongisango te pona nga vient nga fali falo banika kite erreur salama ki wana ke iler ngana sa eloko boyango ikena ndenga boye eza likambo ça arrive na ndule parlons aussi potokomi moi ya neto beta bale ba chochobo sko ebo beta te ebo beta basopinga voilà
tozongi wenge moke dynastie basali makambo to ya dynastie nayebi te pourquoi babengi yo te pareil komi bato ya yemba na bango wana kasi namona ngango nde fo bayemba oyebi te ke wenge mo réclamer dynastie ngana yo kinga kotenga na réclamer na esa gamba mona ko tweetaki ba mona ki tweeté kokoma wana bonne chance kokoma ke bonne chance pona grand frère pona dynastie wana ezate ngana se olanda ina privé ba nini ezali te ngana kenda yo mtoko yebe na ndima na cha kenin ndima na ngana na posa na sa capture na yonde ba ngana na posa ba benga ngana ke sala oui obwaka na dynastie toko tetembe na tana yo ngana sengi tezela na cher internaute en tout cas regardez ça na sengi Ozo solo na PV na privé. Oui, pourquoi pas vous avez pensé à moi un peu moni kaboé tout ça là. Na sa babora sika na boire na bona on manquer ba grand frère na msu bazana respect ta bango trop par rapport à mambo. Pour basi là. Non na bina boy koloba ba grand frère na ngebele bazawana. O bazana maison mère na ko les kanaté ko loba mamo boy mais pour nga bonne chance et je sais que aussi mais dynastie ngolo baté dynastie ngolo baté qu'il faut ba mission sa maison mère to yemba kaka le wa yaponi bato yaponi et ça choix na it mais quoi proposer ngana proposer attaquer ngana osenga mais sengiza mabeni nakusenga ne Vientoni ngai nakusenga ne Vientoni so say logo mo bana net boy makambo Zenith so net bazwi bato to babike prince yote wana nde pena ba vi wana pena bo mo pena vina sali nini ngape na apeti nao pas ferré ngana vina affaire égal lote no bano senga ina ke yemba na album nende ngana égal lote on se connaît pas ben tu es banité dans ton solo là ti ba numéro bosala ngopete non ko solo la ke petit na ngandeni santé nga pe vie na ngandeni santé on se connaît pas tout le monde na TV tout le monde na to kutana na kenda rap ne mbote me ko yeba na podium te non mais na kenda na nga bien ba yambanga bien kuna batange belé ba kuna yebe chanteur mon apprécié trop donc na kenda ba rap ne na vana normal ça va bim sa téléphone un peu sur voilà yo le vous allez on canal non vous avez conversation ngana on faire na presse na prince. Merci beaucoup. Voilà quoi, bonne chance na bango. Voilà. Bonne chance na bango. Ngana mona ngaya ngwaneti moi les marquis mobo. Parce que couleur mobo et il y a ant et zalate na les marquis, fallait baluka atangate animateur te baluka ta même ça ta Fabrice, baluka ba yembisa ta réplique, baluka ba elo mobo. Bakoti c'est le zalate. Les marquis. Mais par rapport à la jeune comme là, on a se faire à ça, il faut casser le à côté. On a vu Balindami. Des amours, dans mon moi, Malili, moi, écoute à mon mouquet. Nan. C'est le on a vu. Vinton. T'es babong ça. Ah, c'est que bien. C'est le Kenda Bakuta na studio, babongi, ça est au petit nayo. Ah, ok. Vinton n'est pas au Yemba. Oui, Vinton n'est pas on dirait pas Kakola tché déjà. Donc cela veut dire faire à sa dynastie oye na nzembo na yo. Faut ça mutozana maison meto yemwa pona bato. Te mutozana a lancer un message. Ba o ba yo kaki ba ina ba o pa kiteti ba boy na ba on netinga na yo ki pe la costa zo sala mais na liste la costa na moni ba déplique ba yo alors ça ba je te jure. Volume 2 dynastie. Non, c'est une bonne idée, mais ça vient à la cause au salango pour faire ça, pour les concurrence. Soit exemple facile, potochité. Exemple facile, dynastie Moboya quartier la Tamba Bengio. Déjà dynastie ça, na quartier la Tanga dynastie ko za te kuna ngana kati. Je connais, je sais. Si on a quartier la teko mangana comment on a. Mais oye ndeti donc oye le quoi ba invité voilà. Et on a vu ba bengi yo invité. Quartier la tena okende. Okende. Et vive la peine okende. Ya BCBG. Non, oh non, OK ma case. On a peine okende. Marai. Je marai mamni no. Ba sanga na ba lijo kwa mpa, ba sanga na ba ready. Ah ba bengi singa. Na okende ko.
D'ailleurs, partout, Ok, ma case. Ok, merci beaucoup. Ozana Studio. Voilà, on a préparé Malala. Malala na okakiango l'autre fois na répétition na Voilà. capella. Les okende karatojo. Pourquoi ozokende kana baptême wana? Bon baptême nous a bien. Ezo édiqué mas tout ça là. Ba miki tout ça là mais on est ba servir au mot si le comment te ka bango trop. Na sai. Oteka bango l'autre fois pour aller oyo changer au monika baser basili ki obite bulana nga botika e o protéger sous bulana. Ozokende kaka ba niveau mo boya mo baser banini. Ko reverser ma baser basala trop. Baser baza soki artiste oza aimé pas bana basi. Yeba ki oza déjà artiste moko pas bana basi ba mama basi so ba soutenir yo. Et puis ça kilo pour moi c'est pas ligne ça mon balé loko et ça facile mais son balé pour ligne ça moi si likambo ya passe moi si so comme linga nene moi si nanga vanda ni boye comme trop fan afali na luka mbandi mo fali bo ndenge ngapona luka ayo kanini ngo tinga pe obike bon bien oye de camera mona ka mo tipo kangami tipo mona pe kompe ya solo mais biso ba mo nga comment ta novelas bongwa ngane novelas bazwanga te na kota kala na so na ko no lo bima mena zo ko kate na ebitelo ba jouna obala so na kutana mwasi ya novelas tout le temps mais boye kaka papa novelas au côté 17 wando ka bien te il faut tchakaka ngana okete na okota te donc yolo ko bazaki bazwa kaka donc voilà quoi à part yango ba mère nde basepela nanga malala pe zoya oya zana malala bimsa malala na ya te lala ya noka malala matika songo pa lingani malala biso pe to finaka malala po to mela pe ka malala malala zoya différence yani ya malala ya lilala mki ya pamplemousse ya bani nyoso na oyemba mandarine ezala surtout mandarine non putain na oui déjà les gars on t'en peut mieux mandarine te comment ça mandarine te pamplemousse rien te pamplemousse te mandarine ke bana pamplemousse la bolite oui bolite mais pamplemousse en peut eza mwangai peut faut moni yé pas comment ça ou même ton nzeta lembi tant que t'as bossé que ça déjà mon aussi mais lindarine non putain de merde lindarine kafu papa na oui déjà on a vraiment nzembo en tout cas pour nazala donc ta lindarine nazala pamplemousse lilala nyonso za lilala yako fiba bongo yako fina lilala nyonso na mandarine nyonso za lilala papa ça va ate lala muta pona sikoyo lilala ya lingaka ça va malala ezoya bosolo la déjà donc malala kala te bozwango en featuring na sermon na uchoza mikolo azana label na biso princesse lo quoi to yembia ngona ye donc je pense bat ba mona qui l'autre fois voilà donc kalate bazo na bango malala quoi. OK. Merci beaucoup, on va chiter avant de chiter ezana kamo eza délicat ezana kamo ko o komi vraiment te pensa qui que nane o peut-être l'équipe mo ebele bato bako tikango bato bako salango le chouchouté mais et c'est répéter les sous toujours zozala ezokeka na demande so eza ba musicien te donati ba musicien ya mokili bonde to benga ba na Kinshasa ya mokili na nzambe ezoko ya kuna toko epa ba pasteur to mona sous publication ya ndeko aza animateur le roi yo Kabuya oyo dignité na ye ebimi banda mais azo na démarrer mutu quand même des carburant pesant aussi là nous tout réseau démarrer c'est oui de carburant t'es si là qui carrière non bien t'es bon car pour des t'as vu le gros c'est qui là Kabuya mon frère du courage et le ouais ça linga bien na vidéo wana biso tout tchara ba drink to ba whisky to ba bon na michaka na kati to ba et le ça linga bien voir la vidéo tu vois que Kabuya yana ba itana ya déjà yana ba itana ya beta de ama kumene de alikolo mon bien déjà filmer et puis et le ça linga bien ozo kotsa na kombo afali na kati momi wana tala donc pona ngamo elo monde anda okanela akanela il paraîtrait que moi aussi na bazarana yemo mtasali bo oui soit disons dans tota vidéo moi ba yibaki bango chomka ko bo ba yiba bezana ngo 4 bolingo ba bimsi ba photo ba na mbetu ba photo msupe bimaki
momine moko mais nga ile osengaka bien te ke na mona maya bayaki na ya ine dana bali autant atelema ki au sentiment kazo sansalé azaki vraiment na nini yo ko landeli nyonso mais naza journaliste non landela ni soka mela ki fa sansalé yo po sansala so baye jo na to bayaki no kuno sansala ki donc courage mon frère et olega na to bosana na biso mbango bo ba publier ga ne passé mte ba bosana bango to bosana na biso musana biso ko saba to mabe bien na biso ko ba congolais to bosana biso ndeza bo to ko bosana biso donc courage bien ba to bo publier ka bo continuer vraiment donc uno bena mega na yo o tsaka ga bolumbo a moto aussi vous arrivez la ngate point na moto mais na boya ga ndeko koma na page wana bon c'est déjà ngande na film ngande na film na ba concert ngana ba deuxième promotion public yo pe yela il a ngaka ba deuxième promotion yo nga ebetanga era Skype OK da biso to bambiaka déjà nga déjà ba betanga on 2012 OK na Skype voilà batu ba otala biso suko cette émission vous allez suivre ça en deux parties. Donc batonio nga ponanga en deux parties. Ponanga ndenge ba publier biso ba publier ka bato. Bozo ka nzembo wata désolé. Bochaka siko kabuya pe mutawa yemba. Merci beaucoup. Merci. Très bien parlé. Voilà, on va je veux me séparer avec vous. Voilà. Bandeko ba otala biso tout petit mot, un moment à souka par moi souka zaka ke bande kunanga ya Goma boza makasi nzamba za nabino toujours on est avec vous ensemble bokanza ate biso na kin lokwa to za to melaka to binaka on pense pas au volcan bon papa tika batu bazo souffrir kuna mutazo lo ba ke volcan eza or c'est que biso ne to ke Goma moi te zaka botika bato elika mususu bato yeli bato pasi iyo kumolo bageza ba or mindele ba découvrir que moto waneza yirachoki nini kombo mo bachaki wan forma pour ni bon volke bimsa ba or o ba pousser à moto wane komi or wana na géographie ndé nini wana tangena pardon ba on est ami kaki on appli beti retour abimisi boule likamba pasi bongo bato bazo souffrir bazo kufa moto bena lekine na TV kiza ba or mtezo bimaka na moto wana yango batini mindele ba nseke bazo kosa donc OK, merci, on se sépare avec vous. Merci. Yoko bimano na. Voilà, bambota trop na bayangai télé na boire binoti. Tous ensemble. Aibo, ngamona boire kilo bango. Merci à vous Prince d'Angola. Cette émission, ça sera en deux volets. Parce qu'on a un peu dépassé la minute pour vous faire bien l'opportunité de suivre ça. Vous allez prendre ça en deux parties, cette émission. Mais, première partie, c'était Prince d'Angola. Deuxième partie, Bandeko no Yebisabino, Bandeko no Yambasiko yo, Bolon la bana. Bolon la bana. À partir il y a 10 ans, Tinasé. À partir il y a 11 ans, Tilikolo, Bokoti dans la chambre. Il y a 10 ans, Bokibake Lala. Il y a 11 ans, 17 ans, on se retrouve. Aïe! C'est Matika Songo TV, Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chenia, Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la langue qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabatake to ba jaloux. Matika Songo. On a bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux.
babi actualité ya solo makambo ya solo ezongi en direct de Matika Songo is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo zongi se lengi na internet